conseil. Donc, to meka ko comprendre likambo ya infidélité et pe saka nango eloko te soki saka nde bato sima. Tala ndenge ebomisi ndeko mwasi. Mobali lelo azo se rendre compte te ya ndenge mwasi akufi parce que akotaki daya na bolingo ya camarade ya mwasi na ye o akomaki na ye mwasi na mobali bakoma makangu. Baboti bana 4. Bakomi daya na bana 4 nde to solola. Na mwasi ne babote bana 3 na camarade ya mwasi na ye lokwa bolingo leke makasi bakomi na 4 lelo bazomona nanu danger te parce que bolingo ezana makasi ye mobali yango ndenge mwasi na kufi aza siko na posa bana o bakangabi na frontière ya Angola baya Kinshasa e baya Luanda place mobali ana zana mama wana babokola bana wana est-ce que mama wana boyebisanga akobokola bana ana bien po alingaki mama na bango te ye mutu abwakela mama na bango maladi ya mbasu na libele akufa mbala moko ye mtabwakela kiye siko est-ce que akolinga nde bana wana na yebite. Merci beaucoup beau frère Fifi Bonani. Donc to mekaka kotalaka présenter total plus futur surtout comme des gens na vie à foyer hein? Vie à famille, toza déjà maman ya bana, to papa ya bana, ataku toza célibataire, mais oza déjà na bana, il faut ba mayele mususu ekolaka. To sengi ba mayele mususu ekolaka. Vous comprenez? Donc voilà. Tolongwe na lisolo na biso wana, ebi ke to sola kiango mingi na première partie, awa wato opesa sko conseil. Brali Louvoizo à partir de Kinshasa, notre coordinateur toujours présent Zawana, coucou à toi aussi. Partagez la vidéo pour aider Bandegomsuya Clarisse Kole. Bonsoir, coucou à toi. Donc, tout le basiko makama confinement oyo. Ah ba confiné biso na bandago. Bato ebele misala bango ekangami bato basala na ba restaurant. Ba ozana misala te ba ozana ndago. Ba misala ebele ko kangama. Ba misala misusu Sheila Kubangalia. Coucou à toi aussi. Coucou à toi, ma belle. Coucou à toi. Breken Bayaka, coucou à toi aussi. Ça dépend de personne. Ok. Ba misa msu eko kangaba. Ba misa msu eko continuer. Siko awa, gouvernement ezoloba, biso kuna na Angleterre. Awa na Bruxelles, po ndeto so wabunaza na Belgique. Na Belgique, na ba Paris, bazo confiner. Siko bana ba bandokende classe. Siko biso batoto badoza nandaku. Biso ba parents. Il faut tous ala ndenge nini pour to assurer sécurité ya bana na biso na nenga bomoto te mais spirituellement ke bana wana le ba okende école ba ozana contact na ba professeur na bango mais quel que soit masse quel que soit à distance mais maladi wana tozana ngona confiance mingi tende tozo yoka biso sikoyo comportement na biso to il faut biso ba parents to biso ba kolo bana to zala ndenge nini to chaka bana na biso na ba prière. Parce que on peut ça gel, on peut ça désinfectant, on peut ça la boyer. Mais ceux qui mususu bana biso ne bazara koti na école, na loenga ba camarade, atia ki gel te, ala te masque te, to likamo ekolie, ceux qui nzamba zate. Yo zandeni. Ba mama ba papa. Toza na devoir ya ko surveiller bana na biso na période ya confinement. To yebi jeni ntezo salama. Ke biso to vani na bandaku et dépend na misu ba okemisa misu ba ozana ndaku mais bana bazokende ba okende classe. Est-ce que moral na biso est-ce que to ozala l'aise to bomba bana na makila na Yesu to bomba bana to priera pona bana to yeba kozana bana bien bana ba oti classe ba ye sokola bana maboko longola bilamba bana tia de côté soki bana bake ba sokoli o melisi bango maya moto o melisi bango le sang de Jésus. Coucou à toi, na mona frère na mo azana grand frère moko azawana, mais faut ça la signe pour to ba redédier pour ya linga libanga makasi. Grand frère faut ça la signe pour na ba ki ozawana malgré na mono. Donc yango wana elo tozo senga ba parents vraiment nzambe kaka abatela biso na bana. Coucou à toi ma Breken Bayaka. Coucou à toi Blandi Mukoko ozawana, coucou à toi. Edwin toi aussi coucou. Donc voilà elo na oloba. Donc, kobo sanate hein, ko sa tozana challenge. Kuku ya Yvonne Bibish Kabamba. Kuku ba yayo ba opesa makasi, bazo ba nga miske na liboso.
bokene kota la première partie. Deuxième partie ezakaka to sali conclusion ya lisolo to beta ki na première partie. Et puis na linga ki na remercier bato baza toujours présente na ba live nangai pe présente na ko partager na ko s'abonner na YouTube na biso ya Mr Miss et puis ko aimer. Donc ba mbote mingi na mama mboyo ba menga mboyo ba menga wana ba mama na biso. Donc ba tonton Sele ba menga ba Jiva Simba ba Kadi Simba ba Amélie la première dame ba Fanny Makangu ya papa Edo ba Sheila Kubangalia tozomona ba Bibishka Bamba ba Rosine Preston ba Sandra Kuka ya Wata papa Wata tozomona ba Jirène toujours présent ba Jirène ya Golf Mbala ba Paulinette ya Aguada tozomona Breken ba été divoka namona Sandra Bomolo namona Sunanya wa boze belé nazomona ba Tito Mukoko ya Nanuma Nsoni Mukoko tozomona ba Gisèle Mozizo ba Fanny ba Graceli ba Ginette Nzamba Ginette ba Lydia Wechi ba Tanya la Rose tozomona ba Papi Ikoli ba Mireille Kiala, ba Francis Kazadi, ba lycée Mambo, Belgique na ba Paris, bazo confiné. Siko bana ba bandokende classe. Siko biso bato to bandozana ndaku, biso ba parents. Il faut tozala ndenge nini po to assurer sécurité ya bana na biso na nenga bomotote mais spirituellement. Ke bana wana le ba okende école, ba ozala na contact na ba professeur na ba mais quel que soit masse, quel que soit à distance. Mais maladi wana tozana ngona confiance mingi tende tozo yoga. Biso sikoyo comportement na biso to il faut biso ba parents to biso ba kolo bana to zala ndenge nini to chaka bana na biso na ba prière parce que okoko pesa ye gel okoko pesa ye désinfectant okoko sala boye mais soki muko mususu bana na biso ne bazara koti na école na loyenga ba camarade atiaki gel te alate masque te to likamo ekoelie soki nzamba zate yo zandeni ba mama ba papa toza na devoir ya ko surveiller bana na biso na période ya confinement toyebi jeune ntezo salama ke biso to vani na bandaku et dépend na miso ba okemisa miso ba ozana ndaku mais bana bazokende ba okende classe est-ce que moral na biso est-ce que to zala l'aise to bomba bana na makila na Yesu to bomba bana to priera pona bana toye ba kozana bana bien bana ba outi classe ba ye sokola bana maboko longola bilamba bana tcha de côté soki bana ba ke ba sokoli o melisi bango ma ya moto o melisi bango le sang de Jésus coucou à toi na mona frère na mo azana grand frère mo kazawana mais faut ça la signe po toye ba redédier po ya linga libanga makasi grand frère faut ça la signe po na ba ke ozawana magé na omono donc yango wana elo tozo senga ba parents vraiment nzambe kaka abatela biso na bana coucou à toi ma Breken bayaka coucou à toi Blandi Mukoko ozawana coucou à toi Edwin toi aussi coucou donc voilà elo na oloba donc kobo sana te hein ko sala tozana challenge coucou ya Yvonne Bibish Kabamba coucou ba yayo ba pesa makasi bazo ba nga miske na liboso bokene kota la première partie. Deuxième partie ezakaka to sali conclusion ya lisolo to beta ki na première partie et puis na linga ki na remercier bato baza toujours présente na ba live nangai pe présente na ko partager na ko s'abonner na YouTube na biso ya Mr Miss et puis ko aimer. Donc ba mbote mingi na mama mboyo ba menga mboyo ba menga wana ba mama na biso. Donc ba tonton Sele ba menga ba Jiva Simba ba Kadi Simba ba Amélie la première dame ba Fanny Makangu ya papa Edo ba Sheila Kubangalia tozomona ba Bibishka Bamba ba Rosine Preston ba Sandra Kuka ya Wata papa Wata tozomona ba Jirène toujours présent ba Jirène ya Golf Mbala ba Paulinette ya Aguada tozomona Breken ba été divoka namona Sandra Bomolo namona Sunanya wa boze belé nazomona ba Tito Mukoko ya Nanuma Nsoni Mukoko tozomona ba Gisèle Mozizo ba Fanny ba Graceli ba Ginette Nzamba Ginette ba Lydia Wechi ba Tanya la Rose tozomona ba Papi Ikoli ba
ba Mireille Kiala, ba Francis Kazadi, ba Lycée Mambo